Merci mingi mama Rosalie pour na couper sangai maloba. Vraiment ndenge moko pe tozali ko ebisana ministre ya transport amekana nuko beta loboko likolo ya mesa pour na ko surveiller makasi situation ya transport na kati ya Congo po ete ndenge ezali wana transport aérien ezali na situation moko mabe catastrophique même to koloba. Tala lobi ndenge bato ya ONI avion uti kokwea tala ndenge bango nyonso tu bakufi. Yangwana tozali ko senga na bakonzi ya Congo. Bon mekana nuko tala situation ya ba transport aérien malamu. Ba avion mususu na kati ya Congo bandeko. Soko tali yango kondima te. Tala neti ba avion yo. Avion ko suki sa course nango likola mabanga tala nanu ata bino moko. Avion ya boye. Bo tala nanu. Avion membaki batu ba décoller kaka mwa muke pa batu ba okansaka to kekin batu kutu ba pesi déjà ba mbote. Oh, avion beti kaka tour côté la Tanganyika ko suki sa course nango likola mabanga tala nanu o ba avion libabe. Ba avion moko ba mababe oyo ba avion aboy. Tala ndenge batu ba komi ko kitaka vraiment ezali passe pe mawa. Babungsana ni situation ya ba avion na kati ya Congo. Ezali te kaka ke ozo moi gouvernement zana moi mbongo olibo somba ba pareil ya bien bozo kimanga mbangu na ba côté ya ba pays de l'est ba Russie ba nini ko somba ga ba nini ba avion ese pola nango boye nango bo pakoli couleur après le bilobi bo tiango na ligne e bandi ko tambola ba avion cercueil bato bazali ko tambola na ndenge ya liwa. Tala par exemple avion na kati vraiment avion zala kaboya ata bino moko ah tala na ndenge modèle batu ndenge bazali na kati avion kote kuna sima batie ba valise ba makambo belé batu mususu kuti ya kotelema tala te longa papa oyo azo ko mituna na kokoma to na kokoma te oyo avion nini yo bande ko ata bino moko avion ya ndenge nini boye. Na muto pa kangaki photo na kati azaki penza na kati ya courage nyonso azaki na kati ya bokasi bonzoto po ete ngana kokoka même pas kanga photo na kati ya avion yo boy. Oyo avion nini yo o penza zo mona na vrai ki bola penza ki bola. En tout cas il faut vraiment to kosenga pena les raïs ameka na côté les mamakasi to moni ke ba makambo belé asi a telemeli yango c'est bien. Donc, on sait à les raïs, américains, côté les méla, ba makambu ya avion, na kat na mboka na biso pona ba situation ya boité. Tala neti avion yo. Avion c'est panzani na liboso bo tala ta yo moko et le bieta maman Rosalie. Ata mbebo ya ligorodo ezalaka boité. Ouais avion nini yo bandeko. Tala ndenge munoko avion yo se panzani. On dirait nani mbanga chameau. Vraiment toujours vivre dans ba situation moko impossible na ba kamu susu na kati ya RDC. Yangana bazali koloba ite il faut mentalité na biso bato échanger. Parce que mentalité na biso ba congolais ezali ya kopola. Ozomona même mutu ba pese poste a komi ministre, mais ministre azongo kanga misu na makambu mususu agogo kanga te. Parce que tant bozo tika ba avion boy. Bozo ko tika bande ko na bino na kati na liwa. Mais ministre tant mosusu soki pe ba yeba za ko pesa ya mbongo po ba corrompre, ministre za ko préférence wa mbongo bo atia mbongo na libenga. Mais za ko yeba tika za ko exposer ba congolais na danger. Vraiment ezali participer mawa. Yango était vraiment to sengi était na les races a beta loboko makasi likolo ya mesa. O était ba situation ba avion eza mabe mingi. Au moment avion mobimba tango eza na sebo monika avion tango kaka ezui ya lire bandi ko mata bandeko avion ezui forme ya nini ya ngembo bokomi ko mituna me avion ngonde ya ngona mathieu de avion ezui forme ya ngembo bozo mon avion mobimba bozo matoka donc na milingo ndire ba immeuble zik na kati ya na kati ya Kinshasa avion zo bimisa milinga somo. Vraiment. Tala ndenge biso moko ba congolais to milukela ka baliwa. Ndeko yo mtoza na mbongo na opona nini ko gendo ko kota na ba avion ya boye.
avion komona ngo na se bombuzo komona forme ya avion soki kaka ebandi komata ezwi kaka lire mati bandeko vie komi neti na forme ya simo tali simo moni neti on dirait sima dendo vraiment en tout cas te na mboka na biso il faut ba mentalité ya bato échanger lelo bazolo ba Joseph Kabila mais soki totali malamu ba mentalité ya bato mingi za ya kopola même pas ba ministre misusu il faut ba mentalité na bango changer pour mingi bazana nous na ba mentalité ya tango deuxième république et police ba mentalité ya batu donc il faut penza ba konzi mboka basala makasi pour être to changer na nous ba mentalité pour être ba mentalité ya ngonde za ko kindake mboka na biso et kende kaka na ndenge ya kokufa pour être ba situation ya boy ezali pas si pe mawa mama Rosalie na zongeli o maloba